Ingeta, 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 la famille, bokota, 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 bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, ka ndenge tolobaka, makambo soki ezosala pasi, tokoloba toujours que non, ezosala pasi. Soki ezosala bien, ezosala malamu, tokoya lisusu koloba que non, ezosala bien. Bande konanga pasi ya makasi, bande konanga pasi na motema, bande konanga pasi ya kosakana te concernant comédien na biso na kombo ya Vini Maludu. Na bandi ebela bato toyebi comédien Vini azalaka na ye bien, azalaka cool, azalaka problématique te, azalaka na ba problème te na bato te ke no yango wana emataki, yango wana ekitaki te. Azalaka penza problème na mutu te bande konanga. Toyaki kolala tolamuki ka boye na basango, toyaki kolala tolamuki ka boye na ya somo bande konanga na ndenge moko ya kosakana te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala, bienvenue na ba onyo soyasika ka ndenge toyebi sarabino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Bande konanga soki ezamba la liboso ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. En tout cas to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi Songi officiel au banotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé. La famille Tobete la Kango c'était vous informer sur notre devoir koyana ba information ezalaka toujours et encore devoir nabiso na ndenge moko ya malamu. Chaîne nabiso ya Kisongi Songi awa toyaka kobeta masolo ya songi songi, toyaka kobeta masolo ya batu na bakombo surtout ya batu toyebi ke kotonga ezalaka mabe mais biso totongaka na ndenge ya bien, totongaka na kotonga te ke no to sabola to sasa mutu te. Kotonga na biso ezalaka kotonga moko ya kozongisa mutu na nzela mutu ayeba place na ye na ndenge moko ya malamu. Voilà. Lelo Kisongi Songi officiel amemeli bino comédien Vini. Kande na lobaki ebela batu toyebi Vini, ebela batu basepelaka na ndenge Vini aljouaka, ebele ya batu basepelaka na ndenge asalelaka makambo. Me ya pasi pe mawa, ya mokili pe mawa te bandeko na ngai. Vini azalaka na mwasi na ndako. Vini azana ye na mwasi na ye ndako, mwasi moko kitoko. Soki botali mwasi penza ya papa Vini bandeko na nga bokoki ko imaginer te. Mwasi moko ya bien otolobaka penza, mwasi moko ya bien, très posé, très propre, très cool. Otali mwasi boye na nzoto komisi nzambe, tala forme. Me ya pasi pe mawa bandeko na nga eza komona makambo oyo papa na biso Vini akomi kosala. Na ebite mibalango mosusu balukaka nini, bazalaka besoin na nini, pourquoi mibalango batondaka te, pourquoi ba mibalango bazalaka lisusu kaka likolo motema kaka abimaka libanda, motema kaka abimaka na basi ya libanda, na oyebaka te bandeko na nga mosusu na mitunaka 1001 question. Ebele ya ba charge o mwasi ya papa Vini azanango, mais papa Vini azo se permettre akendaka kolingaka bana mike, alingaka abimaka na bana mike. Bandeko nanga histoire o esalinga pasi penza na motema. Papa Vini azotika mwasi na ye ndako, azo se permettre akendaka kolinga mwana moko ya 16 ans, moins de 18 ans o tobengaka mineur. Azo linga ye posa na ye abanda kobimaka na mwana batu. Mwana ngo pe atala lobi nakoki kobima na papa o te. Papa oyo akoki kobota nga naza mwana moke na bandi kutu makambo ya mibali te. Ata soki balingaka kolinga na nga ya liboso na banda deja kolinga papa oyo esalemaka te. Nakoki jamais kosala ba erreur wana te, nakoki jamais kosala ba makambo wana te. La famille tango ka ye ko répondre papa Vini ke non eko simba te, nga ba je wana na lingaka na nga te, nga ba buzoba wana na kokoka na nga te. Papa Vini alobi yo zomi mona yo nani?
oboyanga depuis mokili ebanda eza na mwasi moko te oyo atikala koboyanga te. Basi nyonso oyo nalinga na vi bango nyonso balinganga. Donc yo koki kozala mwasi ya liboso te oboyanga. Comme yo lingi oboya yo oboyanga na kosala keno vi na yo ebeba. Na kosambwisa yo place olalaka place oliaka yo ndo koyeba kozala lisusu na bisika kovanda te okozala lisusu na bisika ya koliaka te. Bandeko nanga mwana bato abando mona neti baje. Mwana bato abando mona neti baje kandenge ezalaka nzoka papa vini azalaki na ye na baplan na ye ti akenda epa ya mwasi ya kamaradi na ye koyebisa ye keno ndenge eza boye moni mwana oyo bozogardaka na ndako mwana oyo abimaka na mobali na yo kiye kamaradi ya papa vini. Mwasi pe biso basi bino moko boyebi ka biso basi tozalaka bato moko bandeko na nga soki baye kobetela yo ka lisolo surtout soki lisolo eza keno mutu kinganda abimaka na mobali na yo. Biso basi tozalaka na ba réserve te. Mbala moko tolingaka to exécuter. Mbala moko tolingaka exécution. Kwana kutu tokanisaka 2 fois te keno na kanisa nanu eske situation oyo eske dossier oyo eza ya solo to dossier oyo eza ya lokuta. Tozalaka na tawana te. Biso deja tokokota na exécution mbala moko. Mwasi pe de son côté aye kovanda lobi yo oya na ndako na yo na ngai na zuyo neti mwana na nga. Neti mwana o nga moko na boti lelo oyo lingo obotela nga libala. Yo nani okomi komimona. Mwasi pe de son côté asiliki atomboki. Olie kasi tuna mobali. Aboyi pe kotuna mobali impose ka mobali keno mwana o nalingi komona ye lisusu na ndako na nga te. Na boyi komona mwana oyo lisusu na ndako na nga te. Bandeko na nga sango moko ya pasi. Siko mobali ka ndenge boyebi biso nyonso bandeko na nga mibali balingaka na bango basi na bango bazala heureuse. Mibali ebele. Omona mobali ata soki lelo aboyi lobi kuno omona ka mobali andimi. Pourquoi? Parce que alingi ka kimi ekota. Mwasi nde amemaka harmonie na ndako. Mwasi kaka soki aza kosilika. Mwasi soki ka alingi mutu kingandi na ndako na ye te. Bandeko na nga ata soki yo forcer ozalaka na jour. Tellement komona ka pression ko bando tia. Omona ka façon bando maltraiter mutu wana. Yo moko komona ka keno na longola ka mutu oyo akende nanga. Na boyi nanga makambo na boyi komema ngambo. Ezalaka ka bongo. C'est ainsi que mobali pe aye komona ke ekosimba nango te malamu kasi mwana batu akende. Bandeko nanga histoire on azobetela bino eza histoire ya film na biso ka ndenge tozo continuer la vie de Tegra. Oyo tozo landa epa ya ye moko Poutine de l'écriture la patronne à Belleville kandi ya ba Belleville mama na bango balobi soki mama lambi ezalaka toujours malamu toke tolie soki mama lambi ezalaka toujours malamu tolie toke kuna to se servir na ndenge moko ya bien. Film oyo eza na ba leçon ebele la famille. Na bandi ba oyo déjà balandaka kisongi officiel ba moni déjà nazo salela kaka ba analyse parce que ba leçon eza ebele. Bandeko nanga pona lelo oyo eloko kana koki kolinga koya ko betela sete eza bana. Bomoni toyebi ke eza na basi mosusu o babala babota avant babala. Obota ki mwana na yo na ebite obandobi mana mobali to bateki yo zemi oyo tikala koyeba te. Alors soki oza na mwana omembi ye na ndako libala na yo epa ya mobali mosusu oyo aza papa na ye te. Surtout bana basi s'il vous plaît bosololaka na bana na bino. Bozalaka na ba conversation na bana na bino soki omoni ka mwana akomi ko répondre mobali na yo mabe akomi ka mwana moko ya bakanda kanda akomi ka mwana moko ya basusi makasi vandisa mwana na yo tuna ye na mozindo. Eza na ba mama mosusu omona mwana ye kobetela ye lisolo ke mobali na yo akomi kolinganga me ba mama mosusu omona akomi kotomboka omoni mobali na nga ndenge nini boye nakobenga na yo omona bana mosusu babangaka soki mobali ya mama na ye akomi kolinga ye moyen mwana aloba ezalaka te yango toyaka komona kaka na suka ba scandale oyo ekotaka papa atie mwana ya mwasi na ye zemi ekomaka ka bongo. Pourquoi? Parce que mwana abanda ye kobenga kobetela mama na bango lisolo ayebi ke soki na beteli mama na biso lisolo bakobenga nanga. Me ba mama boyokelaka bana na bino. Ba mama boyokelaka pe baleki na bino tomonaka pe na bandako ebele omona mwasi atie na ndako libala na leki na ye me mobali akomi kolinga pe leki ya mwasi.
Tango leki azoya koyebisa yo ke no mobali na yo akomi kolinganga omona basi mosusu bazalaka mutu neti eza ya kobeba ya akomi kokotela mobali olie ovandisa leki na yo oyeba ebandaki ndenge nini ekomi wapi boyeba bastratégie nini bokoki kozwa omona basi mosusu mbala moko abengana leki na ye esalaka pasi ya makasi esalaka pasi ya kosakana te na situation oyo bandeko na nga Tegra aza na ye innocente Tegra atikala kobima na papa Patrick te papa Vini ye moto abandaki kolinga abimaka na Tegra boyi alobi oza camarade ya papa na nga epuis au-delà ya kozala camarade ya papa na nga oza mpe mokolo ata soki naza na posa ya kobimaka nango mibali nakoki kobima na mobali ya age na yo te malamu nabimaka na mobali ya ba age na biso toyebi ke biso nyonso toza bana ke naya kobimaka na tata mokolo ekosimba te yango wana Vini de son côté ayoka motema pasi siko mpona koyoka motema pasi mpo kaka na kozwa Tegra nabebisela ye comme ça babengana ye na ndako ntango bakobengana ye na ndako abanda kotelengana akoya kolukanga comme ça tobanda kobima na ye mais comme mwana mpe azalaki na baprincipe oyo mama na bango apesaki ye mama na ye ki ye Belvi Kandi oyo akufa aza lisusu na Tegra te atika Tegra orpheline de mère baconseil oyo abandi opesa mwana na ye en tout cas mwana alobi na okende komiluka malamu nakende koluka ke nakotaka na libala moko to nakotaka na relation moko na tata moko mokolo oyo akoki kobota ngai basituation oyo bandeko na nga eza barealité ebele tomonaka na bafamille eza barealité ebele tomonaka mpenza partout alors bandeko na nga eloko kaka na ye kosenga tozalaka keba oza na mwana mwasi na ndako en tout cas talela ye bien kozalaka apprécié te keno baye kopesa yo rapport moko boye yo wana deja mbala moko obandi koganga te mama azalaka pressé ya koganga te mais mama avandisaka mwana ata soki aza mwana oyo boti ata soki eza mwana oyo tikala kobota te vandisa mwana ezala ta mwana mobali na yo oyoki ke mwana na yo akomi kobima na mutu kingani yo kozala pressé te keno na tobengana ye nayebisa tata na ye akende alongwa na ndako vandisa mwana en tant que mama solola na mwana oyeba parce que lelo oyo lokuta ekomi ebele bato ebele bakomi kokosela bato bamakambo ekoma nango bongo mokili eza nango ya kobeba bato bakoma na motema mabe parce que asengaki yo faveur moko boye parce que alingaki yo na ye bozala mwasi na mobali oboyi na yo akolukela yo ka baproblème pour que place ozali na kimia babengana yo ozala obanda mpe kotelengana na se ya moi bato ebele bakoma na bango bongo voilà yango ka analyse ya moke bandeko na ngai kisongisongi officiel alingaki apartage na bino ka nde boyebi biloko ya kitoko eumelaka nango te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu tokomi na mwa suka partage na biso la famille en tout cas permettez-moi surtout de vous dire bye bye bye